na ba commentaire total nga kutina comme la président Mike bloquer mutu kingani ba commentaire l'équipe belé peut-être président Ansinda zo rappela rai bloquer mutu bato wana ba bato mo signaler bango et tout pas bloquer bango ici juste baba so administrateur te naza déjà ndongo tchenga naza déjà ngamna matisi ans Isha ouais président Naoto Solana Amisi tout à l'heure so moni o Matissier Zongsi Karine. Ouais na ndi pelo ko komelinga na ko na yoki. Kitoko. Ouais. Tu mettre tout en bon mato zonge la débat na biso. Kala ngade zonge ya na zonge ana kala ngai. Ouais. Au combien la combien? Combien la 4.3. Yasta babi longo la vert et salani na okaba ko malongo la vert. Ouais, tu t'en prends ça comme si on met la masanga. C'est ça. Alukika base zoneka base azwa base na sima ya bakumbo ya batu peut-être. Yeah. Toka base oyo komema ona lola ndeko na ngai. Kota lifelo likola TikTok. Aluka base na sima pinta. Likambote. Ezaka nango pe ba injure. Nande na ngapena. Mami aozwa mwana na classe hein. Mami akezwa mwana na classe. Oui. Président Hans, mtu aya ofinga yo tenga ngai. Na osepelisa o. Tomesana. Mami azoya Karine azoya siko ya. Karine aozwa mwana na classe azoya. Ouais. Ouais. Anda ilunga yo wana, tozala. Anda ilunga yo wana. Tozawana déjà. Star Boss. Prez, bonjour. Pour votre information, film ya Mélanie avant-goût. Parmi bateaux bazokoma, Ada doit faire partir na kati. Ouais. Ouais. Bonjour, Prez. Bonjour. Nangana intervenir mouké na habité ceux qui peuvent permettre. Ouais. C'était par rapport il y a sujet autour Bilagaka. Naka nanga c'est différent. Je n'ai jamais vu na mona nante. Moi si na mobile ba na relation, mobile atinda audio te. Tout moi c'est ta audio te ça là. Oezaka exceptionnel. Et puis Moutongo Moutongo atindika ba audio ya ye moko atindi. Ada. Ouais. Nga awa na ebi elote parce que nga pena na za rappel trop réseaux sociaux te mambebele le kana ebi. Ouais. Ouais. Na ko expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour tokota siko na kati ya CG. Non, ce qui s'est passé est que il y a eu basala qui live moko. Ngamo live voilà basala live moko. J'étais le seul na matin na live wana. Ngape na matin na live wana, j'étais le seul. Ah ouais, merci beaucoup. Naebi. Ouais, basala qui live misi ba audio nanga ndenge nazo senga surtout mingi bafanda ki mingi na semul musunye sili semul ça mais musunye sili te yoka ba audio ba misi nyonso ba biso disant je fais 7 mois avec la relation na lié moi $20 000 pas disant. Alors moi, je m'attendais dans la monnaie miniature, j'avais pas compris. Alors, il serait mieux d'être clair. Lorsqu'on est en relation, on fait confiance à la personne. On peut parler de tabou, on peut parler de tout et de rien.
Mais le Adala, qui est l'artiste, a subi quelque chose au bino, au yébité, au peut moins peine expliquer Moutou. À Goyebate, une ancienne relation qui vient se venger, au banana, message, menace, et puis qu'on fout un bon pour détruire ma réputation. Mais le contraire, pour détruire ma réputation, le gens au Batalanga, balinga Ada pona musala, pona art. Donc, si Moutou atala Ada wana, donc on a convaincu bango na musala. Jou musala gobe ba wando gagner. Mais abombi kombone, sauf qu'on a la mission message na ye. Na photo na ye. Ye liba le kufu pas sa femme mariée. Au côté la vie na c'est la raté 4 ans depuis Moutou bokabona Moutou 4 ans ma olando kaka. Vous avez la vidéo na ye. Hein? Vous avez la vidéo na ye. Soma ou de longina okima. Na kiba la makambu okima mais président Botiko Seka. Ana na fort réputation dans les réseaux sociaux. Audio. Audio na kande na sema moi cité. Foufou, Moussougne Sili. Ah senga. Président Saï, kolela ya Ada lela wana na ebisa yo mais yo moko loba mais muto asali bon fwani. Yo kasiko yo. On a beau limiter, Ada avec beaucoup de respect, je vais vraiment souligner un truc trop simple. Ma sœur n'a pas sur poto. Kolima mobali na Kinshasa eza lisumuté. Eza putoté. Mais bon, ça a le deux pieds sur terre. Bozo tambola mabe. Yo moi si moko. Oza na solo na 6 comédiens. Obenga on a 14 heures. Aussi au katine na 14 heures, obengi musu na 16 heures. Aussi na 16 heures, obengi musu na 18 heures. Bozo solo na 5-6 comédiens. Eza pona. Na lobité Mama Ada, na lobi Mama Ada na tionga côté ça rien à voir avec ce que j'ai dit. Je vais quand même préciser. Il y a Hermen Amissi. Hermen Amissi, voilà, non Matsaï. Na moni pe turamo pe na matissier Herman Amissi pe na Matsaï. Herman Amissi pe ça demande té. Si abi ça li vérifier, abi vérifier. Ya na moni yango. Donc yo ozaka ka yo moko ser. Mais tu ozako échanger na 4-5 comédiens. Otine de la ka Patrick Mbongo, otine de la ka Héritier Mbongo, otine de la ka bonjour. Yo moko a même ta olingi ni nozo luka nini. Kozala pas di boko na yari. Président. Oui. Daddy. Président Boni. Bien. Herman Amissi. Tonton. Votre poté live. Daddy na munene. Dada munene, aza pesa biso mote. To tela mo parce que yo mto. Daddy, comment on bien? Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ouais, ça va. Il fallait Botikanga participer en Sabandolo. Makamba Jérémy, président. Il fallait Namata R voilà pour la Loba. Ah oui, la live mélange. Mais, et s'il déjà, Tapotez les lives, s'il vous plaît. Loba. Na sepeli sagesse à président. Na sepeli na sagesse à président. Il faut to PC combat Sika. Eden Kojo. Eden Kojo akufa togolais. Eden Kojo dans un pacificateur. Des médiateurs akufa togolais. Président na sepeli. Bisolo tolingi na makambo yo se pompe tolingi ke tozala bien. Peu importe ba divergence ko kozala mais tolingi ke tozala mokonde nga pona ngai président sai mutako ko sale loko ko le kaya zate Jérémy na landaki na ba vidéo a respecta ko makasi na landaka na ba vidéo na alobela vraiment côté négatif même nga mope a respecta nga makasi tolingi vraiment ke bato yo bayaka ko sala ba biloko na bango ya ba vidéo ya ba sur base de rien va comprendre que mis à part ba divergence na biso totikali na famille pona nga ceux qui en ça écrit tout ça là de nga kuna olingama di manière d'une autre nga mope na zalawana Daddy pas à la wana. Biso nyonso tout aux à la wana comme ça on a vraiment que non. Nengo lamba wana olambi to lié. Isa, weba Daddy mutu a monté scénario ya bitumbanga na seleo mais ebima na moki. Yem da lobango. Monté scénario yem da za ko. Pour ça que na.
Nabi, il a posé question, Moro. Donc, dès que nous sommes au Zabé, bon, matin en live, nanga. bopesanga na parole nga na ina zongisa bino na théâtre salisazokaa na tuna ye question moko ekataki soki aorépondre nga nsima après mais ina tuna boye est ce que boza fier ansu luzolo namoni ndeko nanga hermene ya misi ndeki na biso ye apparaître kala mingi te mais aza dans le bon asepeli trop bino nyonso nde bozana boza baancien nani ba Mike la 16 est ce que théâtre oyo bino bosalaki biso kobanda ba DVD ba cassette na oyo ezosalama lelo batamakele ebokanga bamicro pardon s'il vous plaît va diminuer le son. 16 nga bengani bana na ndako bamati likolo papa nga kutu baosala makele te na contenu oyo bino bozakosalela théâtre na oyo ezosalama lelo na bandako biso batotalaka bino bandaki sasa toalaki tootala bino na kala na bana na mwasi na ndako toza tranquille tokokima te est ce que boza fier lelo ndenge boza na baicone na théâtre bato basali théâtre dans le vrai bazwi mpena cour bien na bagroupe bouta oyo ezosalama lelo borépondre na biso atanke borépondre nga te atake tshura mbo malemba tame mais borépondre bafani na bino apena ya kopesa bino oyo ezosalama lelo mais bino nyonso boza bagrand bovandi nye bozobanga kobeta maboko na table mpona koyesa bandeko na bino bakoleke bokoki kosala théâtre sans toutefois bodérape bato bakolanda bino totala ba moscovite totala ba jedi dembandaka totala ba théâtre as bosala na forme nyonso na ba pululu ba pauvre ba dadi tomona bêtise te toyaki ba fanatique nango mais lelo on a du mal ya kotala théâtre pourquoi bon pena opesa na diagnostic na bino moko s'il vous plaît na bande avec beaucoup de respect Yachura oui oui Zanda unanga t'es prêt ngam naza modérateur oyebi modérateur ngam nazo diriger live Mikolo live azali c'est nous le modérateur on t'a dirigé en live modérateur na ngam na opesa mutu na mutu maloba ba ko sa pelo o mobe moni ba cadeau na nganyo so ke pana aka pa be tout na TikTok tu non ya solo dise ça dans makasi na makambo écoute na moni adoza ala na doza Yachura dans ce pays là ouais en tout cas ngai déjà nga pardon nga ngala baboye ok tocho agria munene prise nalingaki d'abord nasema la disponibilité na bino nayebi ke bozana ba préoccupation na bino mais bondimi boya kopesa ngai moi na live nanga en tout cas na sel bino merci Baka charge. maître Tchura Mboma moni na mboka na biso pardon so mdeko mo azoloba tokosala système okanga micro micro comme ça et déranger te oui et déranger te alors nga linga na lobelo mo maître Tchura Mboma omoni na mboka na biso tozalaka na manque ya courage moko ya kotika tobangaka kotika tomesani soki mutu aza déjà na étape inférieure na ye ke ayebaneli na étape inférieure na ye po akende na étape supérieure akobanga risque wana bato basi bayebeli nga na buzoba oyo soki na kio esala eloko ya malamu estce soki bato wana basepeli nango te soki erate estce kosimba lelo nga nalobaka biso bato bakonsoma biso ebele eza peut-être par force ya bahistoire oyo tokrea mais par embarras de choix pe bon siko toa mpe kaka na salisa yango toa mpe kaka na esobe yango siko so to mpe totali bango te toa mpe lelo mosusu akotala te mais ntango siko bapaya baye sikoyo na bafilme na bango bato bakomi na choix nde omoni bato bakenda banovelas bato bakenda na bafilme ba ivoirien bato bakenda koluka solution ti ya bainterprète na bafilme ba nigérien si parce que concurrence sikoyo ya solo ekomi parce que na concurrence na biso nyonso tozalaki sale moto asali te contre moto asali te okumisa nani olingaka bango nyonso mais awa sikoyo ekomi ke baerreur nyonso ebanda kosalama na théâtre ya saisai yango wana bato bamonaka mpe na théâtre ya esobe micro ezomonana coupe action ezoyokana
Parce que et sobena ça c'est ta so boza ba adversaire, bino so boza la même qualité, même to ba kana choix wana. Ba le lo mususu te. Mais tant on a mona ka bitumba oyo. Et lo ka liboso na lobaka na bi te. Faut kobanda kosali kosila na étape inférieure. Comme ça tant on a une étape supérieure. Na nzalanga nyongo ya batu ya étape inférieure. Bichas bloqué mutuma komi bêtise wana okumo odia. Akomi mabe makasi nde aza besoin mutuma wa sali lelo akomi mabe bloqué. Okumo odia. Ozomona. Donc sikoyo ya mona ngana na théâtre na biso wana to banda ko sala wana kaka oyo. Lelo ko théâtre évoluer mon cœur. Hein? Évoluer ba améliorer mon cœur. Mais sauf que batu nyonso te ba s'adhérer na amélioration wana parce que ça demande aussi des moyens. Ozomona. Donc avant na tika babilo na biso to banda ko sala wana na sala ki effort na sala la batu nyonso. So ke na buzo ba na biso wana to benga ngoko abongo. Okuta saisa ya soda, saisa ya PD, saisa ya maître, saisa ya docteur, ya Jésus, ya ni tout. Mais maintenant si ko pona ko sala makambo na ndenge ya lelo, esenga moyen. Esenga moyen. Mais moyen wana po batu ba tchela o yango. Philosophie et que makasi okwambrie batu zala ça il ça ozoko ba ko répondre te omoni nalingi naloba na mokuse boy contenu lelo théâtre na obiso to bana sala kala na ba théâtre ozo sala malelo en termes ya scénario idée ya kaleleki voilà mais en termes ya qualité ya lelo moi il ba théâtre sika lelo en termes ya qualité eleki ya biso ya kala mais na makanisi na bongo ndezali pena ke ota lelo ko boyi rien à voir et puis lelo batu ba sala makambo en fonction ya buzz. Batu ba osala fonction biso osala ki succès. Faut batu ba la différence il y a entre succès na buzz. Lelo tout se passe dans les réseaux sociaux. Le problème c'est pas aussi ces acteurs là. Le problème c'est les consommateurs. Il y a soit ba consommateur ba consommer bêtises comme ça. Mutu asali théâtre mo boye et na bêtise na kati asali succès batu ba beteli maboko. Mutu asali théâtre mo ya conseil et l'équipe inaperçu. Et le réseau foot à Batumbongo lelo et ça ba vu. A sali théâtre nae, azo zela ba vu et c'est bon. Mais ceux qui ba vu ezo ya na buzoba. Ceux qui ba vu et ya na bêtise. Les gens là vont faire ba ça bêtise. Après muta na bizo kufa. Bozasu na ba élite te bozasu na modèle te. Parce que ceux qui ça c'est lobby boy bangi singai parce que yo ozwaki héritage pas ba vieux ba format qui on a makambo yote tango bino moni makambo ekomo kota na lobate poso na tangi ba kombo baza très allergique banango mais ozo ka pena ba théâtre mususu otaina bana watu na papa. Mais qu'est-ce que le monsieur il dit? Aux angues une explication en copesse. Mais tant qu'on a bien autorisé talango, na ba chrétien, na ba païen, na ba musulman, na ba athée, na ba albinos, ba ndundu, baza prêt à côté la bino. Mais les lobes au cabo là, tu me sois peut-être bango ba côté la bango parce que baso qui le mabé. C'est ce que moi je reproche. Nazo le ngabo pesanga et yano. Mais ça il bando va ina masumo ndile mutu na yo et comment le ko la vie masumo na raisonnement. Ozo ko répondre ngate, bo bande comme souba répondre ngana. Est-ce que je peux? Choua, maître Choua. Oui. Ouais, ça TikTok, ta makasi à raté père. Na TikTok talemba ko beta yo pe alelisi yo kutu déjà olobaki ba obuka ndaku na yo to ke funda Félix batata na okimo bandolela ngaze la oke limité ozo répondre ngasi ba pesa na bande ba répondre ngasi sur plan ya déontologie poto za na makamto zu ba tête ya ba théâtre makasho ba sepelisa biso bo répondre biso na Luzolo, yo on répond maître. Où t'es toi tu as Herman Amis à répondre.
Ok. Ouais. Merci en tout cas, merci. En fait, moi, non, mélanger. Ouais. Bien. Ouais. En fait, moi, j'allais dire, je pense qu'on a un problème lié à la cible. On produit selon notre cible. Ce que tu fais, c'est par rapport aux gens qui te consomment. Et les gens qui nous consomment, on connaît tous, en fait, les gens qui nous consomment. Mais je vais commencer d'abord par quelque chose. Il y a eu ceux qui sont venus avant, qui sont nos références d'aujourd'hui. Par exemple, moi, Navanda période Moko, Nalanda président Saïsaï, Nalanda Mike Ladichesse, Nalanda Hans Luzolo, j'ai presque suivi. Je savais même pas, en fait, qu'il y a un bando ça à comédie. Tobando Landa, Ozo Seka, Makamometre Tchoura Bando Loba. Tobando Seka, on pouvait suivre en famille sans bêtises. Et aujourd'hui, c'est que tu deviens Oiba Mwandambu chez chaque personne en fait. Mwandambu pas Hans, Mwandambu pas la Duchesse, Mwandambu pas Fiston Saïsaï. Et ça t'accompagne en fait dans ton parcours. Moi, j'étais en train de parler beaucoup plus de la cible parce que c'est la cible. Et pas Président Saïsaï. Président Saïsaï. Il me dit ça, président. En fait, je pense que ce qu'on produit aujourd'hui, chacun produit par rapport à son centre d'intérêt, par rapport à la cible. Mais il y a une autre, il y a une autre chose en fait qui s'est passé que Mutu Azana priorité na o azo ça la contenu. But nous c'est ça buzz. Quand on est à la recherche, il y a buzz. Au ça là tout en fait, tu vas faire tout ce qui va faire en sorte que les gens réagissent. Si tu te rends compte que les gens réagissent par rapport à la bêtise, tu produiras en fait de la bêtise. Ça, c'est l'objectif en fait pour lequel tu es en train de travailler. Maintenant, dans la construction en fait de la carrière, si l'intention c'est une construction, la construction d'une carrière, là tu produis en fonction de ta cible. Quelle est ta cible? Moi, je sais aujourd'hui que ma cible, ce sont les familles en fait qui me suivent. Ce sont des parents, ce sont des enfants qui rentrent dimanche à l'église, qui s'assoient sur leur télévision, qui mettent les vidéos d'Herman Amissi. Tout de suite, il y a une interpellation au niveau de la conscience. C'est que dès le moment où tu produis un contenu, tu t'auto-censures d'abord toi-même. Aux 8 contenus, non, au tal, tu te poses d'abord la question, est-ce que ces contenus, moi, je pourrais les suivre avec ma mère assise à côté? Si c'est bon, je les fais. Donc, chacun a son centre d'intérêt, chacun a l'objectif, en fait, pour lequel il produit ses contenus. Et c'est sur base de ça que tu te justifies toi-même. Donc, moi, c'est ce que j'allais dire. Le buzz aussi à la base de tout, hein. Ça dépend aussi de buzz. Ça dépend aussi. Là, Herman Azan a raison, Maître Tourambo, mais je crois qu'il y a clair par rapport à Otcholoba pour au résumé. Mike, s'il vous plaît, n'a pas répondre pendant qu'ils ont devoir des parents. N'a répondre qu'à Maître Tourambo. D'accord, vas-y. Ok. Maître Toura, question les a dévolé. Cela veut dire la première volée, comment il y a l'élo, la réalité, la réalisation, la bino bando, ça la éducation, ils ont soutenu, ça vraiment soutenu, na théâtre à l'élo. Et puis deuxième, na même mal, qui deuxième, ils ont barando ya batu o ezalaka comment bozo koka ko gérer te ko kata babilo quoi na Maître Toura, je pense que c'était ça non? C'est ça ouais. Ok. Nga siko na basé mingi na kota barando. Moi je comprends pas. Aujourd'hui vena biso lokwa masumu le Brende et le président Ilombe président Bodo aujourd'hui ba bazana olobi président. Masumu mutuna ne comme le quoi yaé. Mais président photo ça cagnotte mutu mbongo ke changer mutu na tirki photo ça na cagnotte. Ya ba fini mutuna ngai na. Le go ke changer na tirki photo ça mbongo po ba on ba sepela. Ngai na comprendre te Maître Toura. Déjà pour pekisa Hans Luzolo akoko pekisa kingali te atika ko finga ye to la Duchesse to ni menga question na mituna ba vi wana ezaka NTPC ba vi wana likolo wana devoir nini basalaka pour la kokata hémorragie onyoso au mona net na sala analyse président Lombe atournaka et pas belle atourna et pas silaté. Maintenant quand les gens voient ça ba onyoso ba bana. Quand les gens voient ça, ça donne quoi? Bah président Masumu banana nyonso o bayana mutaleki bango na pouvoir azate.
so balobi bon lelo biso tosala nzela oh tolingi suko finga te soko meko finga c'est ça que landelo bakati yo soki vie evolo kokuta kota prison takota prison le bon muta théâtre tozonga na époque na bino Mati ni nuance mukelo gotu loba. Tu dois savoir une chose, na théâtre on évolue comme les électrons libres. On évolue comme les électrons libres. Mais il y a une association. Pardon. À l'époque, tant que tu as acteur affilié dans le groupe de théâtre, tout le monde a dit qu'on évolue à tout Libanda, mais on a toujours dans le quelqu'un dans le groupe na bino autant bolana c'est na bino ndengelinga. Donc groupe na bino so ba pekisa bino ko fingo ke ko sala yango. Lelo so remarquer tangela ngai bato baza désolé nga TV vuma kala natala. Mutu moko nde to na live ko ebisanga groupe ya théâtre o esala kati lelo succès na télévision à Kinshasa na epte so kezali. Exacté. Pour des autres disparaître. Qui veut dire qu'aujourd'hui, Mati, à l'époque, biso zaki na yebi question na sali bêtise moko Mike aza biso na groupe Sinark. Na groupe Sinark ba ko sanctionner nga. Ata na sala likamwala libana na nzonzing po biso disa sa yebi to ando ke des boîtes de nuit ya kobatama. Groupe Sinark na bino la richesse nani ans au katinga fanati sakama muke. Anecdote fanati li sapo idée na qu'ils ont devoir des parents. Non, parce que intervention na ye. Intervention, il y a chef Hans et ça logique. Vous parlez de l'association. Tous l'association car mon côté, c'est pas tout le monde qui fait partie de NTPC. Tu comprends? Bana lelo mutunyo soso kazana D 4 fans à comité ti. Importer c'est ça exagéré. Mais Ada. Le premier quoi bazo kokande ko lobate. Voilà. Président Hans et président Sai ataka travailler na ba président Isobe bataka na ba vérité. Non, pardon, 2 minutes car 2 minutes na si ça s'il vous plaît mon cher. Lelo oyo, c'est pas tout le monde na théâtre que oui chérie. Président Asazoli Ngabiloko théâtre, je vais te président ça yabiba na abusaka loko ba cha no ba pile. Zeila na silisa. Nazo zoyo. Lelo oyo si on veut dire la vérité na théâtre, la duchesse Chama Mnene, pardon, Ansazoli Yama et Barcelone. Ba mona ngaipe. Biso na matalana. Lelo oyo, qu'on se dise la vérité, question mettre président Natana Poto, oui que parrain nanga liboso, makamtanda solo ya ada président Lambela Chine, président tous les gars tout répondre notre Churamboma. Maître Toura a posé quelque chose de très important et puis ça na ba branche belé. Lelo o ce tobito lo babatu ba BBC théâtre c'est pas président Sai c'est pas Isobe c'est pas Vemodero batu ba BBC théâtre lelo eza famille libota Abakouk. Ba komi le quoi musique. Ouais. Ba komi le quoi Falina Ferre ba komo zoa na ba président ça eza mutu avandi ba sa président ça aussi là ça ni na Congo mais tu es malade. Avec ça la duchesse de Salani lelo ba PD ba bima to ba mbali o sombazaki maman mais ya PD a commencé la boy respectons les gens. Lelo oso bobi bokata hémorragie wana ce sont deux ekirika wana o ezo sala ke lelo bino bo finga maka boko taka na babiloko muso etali bino te parce que Ans akepa glodi ba poser question mon bo soit bien répondre te na commentaire Yuma Péré azana parboy soka répondre et looker les problèmes. Donc, mettre tout en ma question est exactement et cause de ta tilobi mutu na mtao développer na ndenge na ye. On a tout na question. Oui. Olobaki déjà te. Tu vas rappeler na tout na question, pardon. Na to bizora mo ba branche. Oko tangelanga théâtre mo lelo o ezolanda ma mingi. Koleka ya famille bota to ya babako. Exact, mais c'est ça que je dis. Exact, on sait que les gens consomment la consommer. Na consommer les logos lobaki et fixer na buzz na bato baso consommer le mal de Herman a mis ça. Le comment consommer bêtise plus que normalité à vie réelle. Mati bobo sani point moko. Maître Chumambo Malobi 2 points sur le plan, je veux revenir d'abord sur le plan thématique. Ouais.
pas parce que je fais partie des anciens, mais je l'ai dit compte tenu aussi à public au bas consommer biso lelo to ke kana ba commentaire que les gens diront toujours que ba théâtre à Kala ezalaka éducatif ke alelo. Kumbwa maka kumbwa basala ngo ba parti musuna caméra na présence ça oyebi à l'époque. Moi caméra mo présence ça écoute akenda voyage na tikala lokwa na nga na tikala lokwa na groupe na ye. Moi caméra mo ya dimi on faisait des aïko mon micro pe koti na kati même na banjonzi mais on s'est basé plus côté thématique. Côté thème à table image za mabe mais soko talibo au mona ke théâtre ego dike mutu mutako tala on a bana lelo mettre tu tout le c'est vraiment difficile au vanda au tala ngakuna sake mission je suis désolé j'ai été toujours mal compris na tanga eku kombo ya kutu moko na baki yé pour batinde nga 3 vidéos na c'était des bêtises sur bêtises ACP là était na profiter na mission na ngai tika na lo ba modero mutazobe na aza ancien mais modero aza indésirable na kotala na télévision pour le moment je ne sais pas pourquoi j'ai aza indésirable na kotala e wana so bino bo sa ngolo kuta c'est que biso do ko sabino mais mettre tout lingala ezalaka na façon mutu na mutu kompanela yango maître nasilisa donc nde nazalaki oloba na présentaki parce que sepela ete na tanga ekumuna lelo nazongeli na eloko na bandoto na kate mati na oloba aujourd'hui tout le monde on est des électrons libres maître moi nde nasimi téléphone na nga boye nakobimaka na live awa na tche n'importe quoi na tcha na réseaux sociaux lelo au monde nango so eza bêtise au ça la succès moko ko imaginer ti et kotambola mokili mobimba en fait c'est une impression que moi j'ai compris aujourd'hui nos consommateurs la majorité des consommateurs préfèrent consommer des choses terre à terre que babiloko eza bien cadré bien filtré pour ça c'est azoloba azobom sa filme mais so ka sali filme na normal so filmer ça et ça là là mususu o mona ngo eza nango trop suivi mais so ki bazui bêtise moko ya mukie ba tia na réseaux sociaux c'est ça où ils allaient partager de plus en plus. À ce qui concerne l'association pour nous Muke Mati, nous, papa n'a biso za Athènes PPC. Je basu mulelo ata termina te fa bingande na zabo na suspendre mobiki ici. Boromo na eli susu na ba théâtre te mobiki sa ozo caméra na yé. Na téléphone na ya des acteurs na balabala basali théâtre. Donc, il veut dire que bah pouvoir na bango na nyoso. D'abord, à suspendre état qui sont guillemets mobile qui sont indépendants. Voilà. Aujourd'hui, on est les ennemis. On est des électrons. On suspend les gens qui est intégré dans l'association ou bien en dehors de l'association. Attends, on évolue comme des électrons libres. Et ça prend. Attends, est-ce que je peux rajouter un truc? En fait, tu viens de dire un truc très important. Il faudrait juste se poser la question. Je reviens encore sur la question d'intérêt. Nazongi, la question, il y a intérêt. C'est quoi l'intérêt principal, au fait, aujourd'hui, pour nous, acteurs? Est-ce que, la thématique, c'est l'éducation ou c'est la recherche de l'actualité? Voilà. Parce que quand c'est l'éducation, quand l'objectif, c'est l'éducation, on s'en fiche, au fait, d'être d'actualité ou pas. Seulement, nous, aujourd'hui, nous sommes prêts à tout pour l'actualité. Président Saïsaï, au début, à l'Obéla qui a fait Makambwa TikTok. Aujourd'hui, on a donné une connotation à TikTok pour nous, les Congolais. TikTok est devenu comme les réseaux sociaux que
tu ne peux pas ouvrir sans avoir des écouteurs. Tu vois? Donc, réseau Somo, tout est perdu. TikTok est un football. Donc, veut dire, ma belle amonion sur règlement karakuna. Jamais na kati ya terrain soki muninga fingio boki funda na parquet libanda. Voilà, les gens ont du mal aujourd'hui à se décider, par exemple, pour le Bakeno, toko mélanger thématique na actualité. Si que thématique na yo éducation en fait. Objectif il y a éducation et côté ça on a actualité. Non, les gens veulent faire le contraire que recherche et actualité. Recherche, il y a buzz et l'obéla. Vous allez voir ce que comparé à ta réseaux sociaux, au comparé Facebook, au comparé Instagram, au comparé TikTok. Vous allez voir que bateau basala TikTok, TikTok, on les fait sur TikTok. Mais ce qu'on oublie, c'est que aujourd'hui, porter en fait, il y a TikTok et les enfants et les parents. Batutu bazo kota bazo mona, o bazo monande, o bazo copier libanda. Mais si qu'on a tout à nous bordure. Moi, je voulais aussi parler en fait de ceux qui nous ont précédés. Président Saïsaï, je venais de dire il y a pas longtemps dans le lobby. Aujourd'hui, combat nabino ezanini pour se dire que richesse soana o bino bosala tant que vous êtes encore en vie, bosala que ba jeune ba biso o toye na sima nabino parce que des fois quand on nous regarde, mon avis, nous dis-moi qui tu fréquentes. On dit tel père, tel fils. Bino, nous sommes tous vos enfants, nous sommes tous vos petits frères. Beaucoup bandi sabiso lelo awa. Bolobi boye pona honneur na biso pe. Là ezala boye. Qu'est-ce que vous faites? Mayele na kati ya makamba théâtre ozomona que la duchesse azo répondre nga ndenge mususu asa zo kende mususu yo yeko beta sous c'était ngana na lobité maître ngana na lobité ça c'est aboya lobi baza électron libre donc on s'en fout mututo osa ndenga lingi or yo tuni bango place voilà na date d'accord t'es là oui président pardon naina lo babe maître chou mboma ozawana lelo pona peso exemple clair et net oyo kolata na pona yo Boutinga mkepo aninga mnaloba. Duchesse. Ouais, président. Comment bangela Omoni théâtre. Ouais. Les alokola qui combattant. Ah bon? Monde bon. Ça qui combattant. Ne théâtre eza lelo. Oh, oya bisa combattant nini likambo nini oyo akoyoka yo soki ye makanisi na ye eza boyi. Ouais. Pour comprendre ngo bola mama na Jérémie camarade na yo. Bola mama no Jérémie camarade na yo. Bola Jérémie camarade na yo. Hein, Jérémie camarade na yo. Bola mama na yo. Bola Kitsaye, azofinga ba mama. OK, c'est bon. Duchesse. Ndeli yozo mata bato ba ofinga. Parler.
Patriote, merci na Nzamba Pambola. Michel. Ouais. Yo pendant na cheo administrateur na live na nga batu ba finga kaka. Ozo cliquer ngai. Hans, yom to ebi Eza Karine. Oui, Maître Choura. Ouais. Chez Mokonzi a Karine Yemoko. Eza Karine te luzola oto mata na kombo Karine na photo eza muta. Kana la désabonné. Ouais. Maître Choura Mboma. Ouais. Tala koyo ndenge biso nyonso tozosolola boye. Échantillon kaka ya fanatique moko bamatisi oyoki mambo alobi Mabe makasi. Voilà. Ndesiko o comprendre ba consommateur na biso lelo ba banani. Voilà. Yango de. Na biso na bomi batterie to na sende. Bomi batterie. C'est ça là. La charge. Maître Touranga. Et ça lui défaut de charge. Pardon, quand on a répondre, il n'est pas Maître Touranga. Selon conception nanga. On a solo bas, ça n'engage que moi. Bola n'engage très bien. Il y avait un moment, Saï, na isobe bakangaki. Male mamboa, Jésus de Mbandaka, ozomona ki bazo kende vraiment boui mi bali. Et tout le monde m'a dit côté la banque. Mal les membres. Tout ça, la succès. Ça, il s'est fait qu'on a zo bêta. Nous tous. Il y avait un moment. Groupe Sina. Bichesse, nakachote. Pardon. Nalo bakute lo mo ya grave oye salama na kijibe na kiwera ya esobe na saisai. Esobe zo sa théâtre na ye titre na mo kuzu. Ça c'est azo sala théâtre na ye titre na mo makakumbwa. Esobe na histoire na ye a réservé parti moko aye kosenga maka kumbwa na film ya sai ekende kobeta na kuzu. Na épisode suivant ya esobe bamoni sai aye kobeta concert na kuzu oyo eza nini esobe. Vous imaginez sikoyo bilo ça. Sikoyo yango na Maître Choura bola nanga vraiment très bien. Mais bateau baza na game lelo on peut pas ça toko kolobango to bombe longi. Non. Na lobi boye. Moutaza na game lelo ya théâtre. Parce que quand on parle de Zoboma, Eza Bassi. Moutaza na game lelo za Bassi. Eza si là.
eza na belle vie bango baza na